Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka Congo Alenga TV, mbote na bino ya bino ndeko Chora de Soulangar, le grand Galois, mwana Tina San. Nzamba pambola bino baebanso balandaka Congo Alenga TV, ya bino molobele Chora de Soulangar. Bandeko langai, mbote na bino, en tout cas kozala esengo mingi ndeko soko s'abonner na Congo Alenga TV, boyebe ke biso toyaka kaka kobetela bino masolo etali spiritualité ya mboka pe na o etali vie sociale na biso bana ya Congo ndenge lekaka nyonso makambo etali musique, makambo etali politique ya mboka, makambo etali vie sociale ya biso ba Congolais awa na diaspora pe na Congo o nyonso elekaka Nzambe apambolaka Congo Alenga zwaka ta mwa liloba moko pona ko sala pe oya ye implice pona kamotali mboka mutula mutazali na part na ye oyo azali kosala na kati ya mokili soki Nzambe apesaka ngai koloba merci mingi Nzambe apambola mafumuki mbangu toujours oyo apesaki ngai musala oyo nasalaka yango. Mes condoléances na Major Pek oyo auto bungsa ye mwana ya 25 ans na Kinshasa na Bruxelles. Vraiment en tout cas biso nous surtout Anissé tozali toujours na biso tout Champagne, Alexis Champagne, Clara de Bruxelles, batutu ya Bruxelles vraiment o bazo kabola mawa na Major Pek Nzamba pambola bino. Vraiment en tout cas tozali na pasi komona boyebi ki ya solo kobungisa mwana ya 25 ans ça fait mal. Donc courage na Major Pek et surtout na maman Ani na ndaku. Vraiment en tout cas Nzambe a fortifié bino pambola bino, Nzambe acha bénédiction na kati ya famille na bino. Bandeko langai ngandeko na bino yaka na yaka kaka koyebisa bino. Lelo toza so ba jeune te to koma ba papa. Pour bato mingi ba okanisa ndre toza ba jeune. Non, nous sommes plus de jeunes. Parce que si tu dépassé 50 ans. Donc, toi qui n'as 60 ans, tu dois tendre, tu dois l'anda avec Clara de Bruxelles. Donc, bandeko, tu dois souba la mikete, yango bandeko, il faut l'anda toujours le kolo ba kulutu, ne ba kulutu pe bandeko te ya biso pe lelo to komi kote yango, ba jeno ba landi biso na sima, o pe bazana ba 40 ans, ba 30 ans. Makambo ya Congo, tokotika la kolemba te kolobela yango, ngai ndeko na bino ya kobanda kolobela yango kaka. Même na Kinshasa, to banda kotelemisa toujours ba jeune poto comme un esprit ya ba patriote to yebaka ko défendre ba droit na biso. Parce que lelo soko tel na Kinshasa, boko remarquer que ba jeune mingi au lieu que ba défendre ba droit na bango bazali kosala kikuluna. Ko kata bandeko la bango machete bambeli kozokisa bango ko boma bango ne to moni jeune o bauti ko boma ya université auto si sa université na ye pardon bandeko vraiment esali bato pasi un jeune cadre ndengwana merci mingi na Kadhafi Mbungudi oyo alaksi biso bilili oyo bandeko ça fait mal. Bozo mona jeune ndengwana sisi ba kelasi na ye asali atangi ba tana ye nyonso tout ba énergie na ye pona koyekola mayele na kovanda kotanga ba livre belé ba bouquet makabo belé ponini aye ba musala oyo ye alingi asala na vie na ye bakuluna na jalousie mutema lukundu abomi ndeko na ye akati ye bambeli ponini eloko pe bakozwa ta so mbongo moko ya moke ezala ngota so ba valeur ba $200. Au lieu que ba jeune ya Congo oyo baza na Kinshasa ba défendre ba droit na bango bako défendre ba droit te bango bakomosala kikuluna awa pe na poto bandeko na ngai ezali kokamusa bato ba para mingi boza komona na poto bakoma koluka ba makambu soka luki makambu na ye ale aza kotia makasi na ye pa ya bana na ye oyo ya boti ya ba jeune boyebi ke bana poto bakoma kozala ba musclé komema mwa bibende banini ye para wana soki azwi aluki makambu na ye ekomi ono
soko sakani na kobenga bana na ngai bakobeta yo. Tala berere biso bana Congo tozali kosala. Mboka na biso kuna ezala mobulu ezali kosenga biso ba Congolais to comme un esprit patriotisme kota kati na biso, mais biso na biso tozali kobomana. Tozali koyinana. Mutema lukundu. Lelo na koera na diaspora soko zwi likambo. E komi ono famille na nga mutezala Kinshasa bato bazali kosala ngai boy. Mendeko yo moko awa na kati ya diaspora. Kongo alenga uti kosala ba émission alobi ka ebisi bino na spiritualité. Octobre, novembre, décembre, 3 mois wana nyonso to na kati ya année mobimba. Bandeko to sambela kamakasi. To tika distraction. Parce que ceux qui toza kosambela te moyini satana komi partout, même la banzela azali ko luka adoda. Tango yo zo sambela te bandeko na ngai otenda kuna yo na mobulu. Yango boza komona ke bandeko na ngai biso tozwa na diaspora to tika distraction to mi pesa la mabondeli ato betaka forme. Ata oza ndenge nini otambola na mituka ya danze. Ata oza ndenge nini bandeko na ngai yeba Nzambe oyo apesaka yo souffle de vie. Nzambe oyo alamusaka yo. Nzambe oyo amelisaka yo mai mpe alesaka yo. Biloko nyonso ozolia na zamba wana yo mutu osali yango. Mutu asala biloko no liaka na bandako no bandunda bafumbwa azali. Mutasali mai oyo zomela azali. Mutasali bilambo zolata oyo nyonso zolata vanité de vanité. Oyo bandeko nanga vanité de vanité. Ekotikala. Mais Nzamba alobi de fils que pesaka ye tana ye pe oyebaka ye. Okumisaka ye. Ndeko na ngai bana na biso photo lakisaka bango Nzambe o babotami awa parce que mboka oyo tozali soko tali bien oko remarquer que za ba mboka moko balingi na bango kosambela pena makasi te. Alors bango lokola bomengo talaka mituka ezali misale ezali kolie ezali nango bashimi na bango babiloko toliaka liaka awa makambo ebele donc bango bamipesa na bango na ndenge kaka baza kovivre ndenge mutu to avivaka. Bango mpola bango ndenge Nzambe azalaka na ye te. Liwe eza kaka na mpona mutu nyonso to okokufa okufi na yo. Donc yango bandeko na ngai toyeba Nzambe. Tala mboka na biso kuna na Bunagana ekomi ya Barwandais. Ekei Kayemba ekenda balobela yango lisusu te. Kayemba nana beta so masola Kayemba. Kayemba ekenda Fachi Beto aye kokuta ba Rwandais bazalaka déjà installé na kati ya Congo. Ndeko tu wana diaspora kobi abe Félix Alongwa, Félix Falongwa. Ba Rwandais baboteli mboka, mbwa kopal, me bandeko. Fachi aye kokuta ba Rwandais. Joseph Kabila. Yé muta komisi 26 provinces, zaka 11 provinces. Laurent Désiré Kabila. Yé muta yaka na ba Rwandais. Mobutu leo toyo komisa Mobutu soka zalaka. Mais Mobutu mboka na biso so ba makambo ebele Mobutu asala ba Rwandais ba kota kala. Mais soki kaka biso ba Congolais to komi na esprit patriotisme koti kati na biso to komi ba grand patriote to ko défendre mboka wana mboka na biso pe ekotongama ekokoma pe bien. Mboka na biso ekoma très bien. Tokozala na problème te ba politicien ba kokoma kobanga biso. Siko na minute ba politicien ba banga ka biso ti. Les politiciens congolais ba yebi que peuple congolais ce sont des cochons. Et en tout cas faut qu'on marche monter faut qu'on loba yango. Ba politicien ya ba congolais ba mona ka biso toza ba mbwa ba cochon na bango. Toza ba mbwa kopal. Toyeba ko défendre ba droit na biso te. Bango baza ko lia ba droit wana nyonso. Ba politicien congolais.
totangi kombo mutute mais les politiciens to généraliser bango bamona kabiso toza ba mbwa kopal toza ba cochon toza na rien mot à dur na bango donc bango nde bato bazali ko décider bako sala constitution ya Congo ya mboka na biso bako sala ngo bango moko sans biso peuple toza na droit te na kati ya constitution bazali ko sala makambo na ndenge na bango biso peuple kaka lo yenge masanga babar banganda kulu na koboma na ba jeune batiki biso to boma na kabiso na biso batiki biso to kendaka ba église parce que les pasteurs sont des complices na ba politiciens bango bazota la richesse na bango pardon pasteur alingi azala riche ye kaka lata bilamba bakosima kitoko mituka kitoko yo mondimi yaka zalaka toujours pauvre ndenge Léopold aloba bolanda discours ya Léopold donc bandeko langa erre le pauvre parce que bango batunde bakokota na royaume du ciel lukuta on dirait que ba mona royaume du ciel yango bandeko langai mokila molimo fumuki mbango abeta masolo ateya biso atia kenda na molimo nkolo Yesu ayaka ateye tia mati akena yendenge balobaka mutu ayebi secret ya molimo ya mikila molimo azali te awa kobetela biso lisolo ya solo soko okufi okokenda lola balataka pembe pembe bandeko langa lukuta sambela nzambe na mokili kumisaka nzambe ndenge fumuki mbango alobi yebaka mabe na yo sengaka bolimbisi tika kosala mabe mingi salaka malamu mingi pona kosukisa masa na ngai Major Peki vraiment courage masa na ngai on est toujours ensemble toyebi ke solo nzambe ayambi molimo ya mwana na biso nzambe pa limbisa mwana na biso na mabe nyonso oyo ya sali na mokili nzambe ayamba molimo na ye innocent kasi ya solo tozali kosenga na bagene nyonso tu tokóma na esprit patriotisme ekota kati na biso et surtout biso baye tozomi na diaspora tomipesa na mabondeli ndeko na nga kozala distrait te bato oyo bokofinga bofingi me nga na ya kaka kolobela bato ndeko s'abonne landaka bemission bokoka bayindo s'abonne oyo kaka mate ya spiritualité oyo toteyaka yokaka pe makambo po biso tolobelaka makambo oyo bato bazosala bosolo soko tokolobela musicien na kolobela musicien na ba œuvre na ye oyo azosala ya kitoko soko tokolobela politicien na kolobela politicien na makambo oyo azosala ya kitoko ndeti Faci Beton nazosepela na banzela azotonga un président aza boy azalaka boy azotongela biso banzela ezotongama partout banzela ezotongama. Ça c'est ça qu'on appelle un président alingi banzela po ya solo biso tozwata biloko ya kolia tina bintérieur banzela ezotongama Faci kitoko politique ya mboka ezomarche te na makambo etali mapinga président de la république mapinga na biso ezali infiltré tozali na posa mapinga ya kitoko efficace ya bakongolais pa mapinga ya bainfiltré ya barwandais tuti ya baugandais ya batanzanien toboyi yango ya bangolais toboyi toza na posa une armée parce que toza 100 millions d'habitants donc 100 millions tokoki kosala une armée même il y a 10 millions parce que bajene bazali ebele eza kaka boyeba kobongisa ekonomi ya mboka et puis boyeba kofuta bapolisier tobengi armée mapinga il faut bazwaka mbongo ya bien batambola pe na mituka ndenga naza na mutuka un soda il faut azala pe na voiture pe azomona pe ke azotambola pe na voiture ke azoservir nation aza na droit ya kobunda mpo na mboka ndenge tozomona na Ukraine
ba soda batambusaka mituka bayaka na mituka na musala donc akozala na volonté ya kobundela mboka ba enseignant fo bafutama bien po batangisaka pe malamu na mboka. C'est ça. Économie ya mboka toyebi ke solo ozo bundana mais bongisa mboka biso tona posa mboka na biso za malamu za kitoko. Merci mingi na bandeko nyonso tu bokolanda Chora de Sulanga en direct ya Congo Alenga TV. En tout cas, merci mingi na bosanité Alexis Champagne toza kolela vraiment ndeko na biso akufeli Major Pek na pesipe mbote na Anissé. En tout cas, merci na Anissé yepe kona na kata Bruxelles azolela biso nyonso tu maman na biso Merani molongani ya papa na biso Pek Major. Vraiment courage dans la famille. Bana Erogali Sungi baza toujours ensemble na Major Pek Clara de Bruxelles le fondateur toujours avec Ndekonaye petit frère naye. En tout cas on est ensemble tokoye ba ndenge nini tokokoma pona ko soulager yo ndenge kaka ezalaka bana Erogali Sungi boyebi kaka. Donc vraiment Gal Mobimba vraiment ezali kolelesa Major Pek boyebi ki ya solo lekia kulutu na biso kefi biso no toyebi vient na biso kefi vraiment tout cas bandeko na ngai bana Erogali Sungi yango toza ko senga to la sepe appel bandeko bana gal bokota na association bokota na ba association surtout na association ya Erogali Sungi association esalisaka association ezali malamu esika oyo ezali ko rassembler biso bana ya ba sortissant ya bumbu selembao soko joli kambo ba ko assister yo okoti osadere ale oyebi ndenge association tambolaka chaque mois ozali ko sala contribution na yo na part na yo muninga kufeli bandeko participer yango salaka malamu nzamba pambola bino vraiment en tout cas bandeko nyonso bolanda vidéo bo partager yango tokutani bongo mbala sima avec Chora de Sulanga na Congo Alenga TV toujours. Abonnez-vous toujours massivement à suivre Congo Alenga TV Chora de Sulanga en direct à Bruxelles. À suivre.